Omoni mwana nozo tanga kombo. Soki banda aza sincère. Atambola libre na Kinshasa. A filmé penda take ye wana zo tambola na nzela. Ngayo na zo tambola, ngaye yo, boye, oyo. Total. C'est qu'il y a un problème sur le tambola. C'est qu'il y a un problème. C'est pour te dire que yo lobi ke banzo ba kokate. Yo tche banzo à l'épreuve. Ngaso na bisio. Soki aza sincère. Aza bena ye mwana wa loba. Asala ta tout. Ya otambola bina a filmé ta nzela yo na zo tambola. Azo tambola. Ata moi 30 minutes moi ya otambola ni na nzela ala kisa. Soki comme ata 2 minutes. Est-ce que vous allez na pe ozana sima podium ya maison mais ba répétition mususu avant. Ngana yebi ba petit na so basa kala na tango maison mais kala ba banola na ba JDT bazaka ba petit ba manzaka ba basa ba manzaka. Petit moi za nzoto mikebo abanda la ta bien te sur la mapeka bo. Au moins mutu tango dayaka. Et là ali bosse pour la resarani. Voilà. Baza déjà odaye. Mentalement badaya na bango déjà. Au comprendre mentalement basi badaya ben voilà soki pas nzambe gutu mosumu ki soka bongo moto meza fête boni biso bata mokili soki mutu oyo alobaka azalaka reconnaissant mais moko wana obi a commis reconnaissant à reconnaître en tout cas bravo malgré qui était na matanga aza mutu à cause appela ba empêchement na mais o asala kana lekila msuko ya matanga okoki pe ko matanga oyo ko sommet trouble mutu musoko ya na matanga soit disant ko oyele msuko consoler famille mais or ko yende ko détruire famille parce que ba mabala msuko salama ki na ba fikino ya au moins na mwana mo wey musicien mo bazui a tie na kara fine mabele ezaki mawa mingi. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce gros magazine, le News de Star, le News des Stars. Dans votre chaîne préférée, La Voix du Peuple, La Voix du Peuple. On est Makambu, on est Bafer. Mbango toujours. Merci beaucoup fidèles internautes. Je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. L'intérêt que vous accordez à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes tant que je peux. Et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur Marchevêque Mbedi, autrement dit Dizamach. Pourquoi pas penser encore à Hervé Ibouanga, à film Avatar, c'est grâce à lui, c'est grâce à Hervé Ibouanga, Nebisonabino, Tukutani, Bisonabino, Monani Boye. Vraiment, ça fait énormément du bien, vraiment, en tout cas. On passe nos conseils, pour vendre très confortablement là-bas pour fauteuil nabino pour na Hollanda émission oyo nini to loba nini to solo là autour ya ba actualité nyo so les cas autour ya ba rumeur tout so des ba rumeur to ba nini oyo luka en tout cas te découvrir ensemble biso nabino et ko sala bien makasi on a pensé encore à Gosse di Kambala pourquoi pas parce que tu lui dis pourquoi pas à Parouza et ça sans oublier toujours Hervé Ibouanga toujours côté à Marchevêque Mbedi elongo to ko kende to ko katisa kaba zamba to ko katisa kaba mai ngaka kana Hervé Ibouanga. Merci beaucoup. Tout ça na Piroger mwana mboka ngana bengi garçon modèle tout ça na ye molobeli ya wenge musique à maison mais molobeli ya mwana mboka we ranson le vieux Igwe molobeli na ye c'est Piroger Mwana mboka garçon modèle en tout cas ngana bino toza la brancher parce que Piroger ane belé o ya koloba ane belé o ya ko classer yango senga ki to mona ye to solola na ye vraiment Piroger boni ouais bien marche avec modenayo modena mon konzi mwana mboka wera son wa pesca zota la biso mbotena ba mboka banso balinga mindule ya mokonzi mwana mboka wera son pe ba fananyo so ya wenge musique à maison mère mbote pe na baibanso balingaka mwana mboka Piroger lulaka ya Congo la mère mende ya wenge musique à maison mère. Merci beaucoup la mère mende ya maison mère. Avant to kota Piroger to kende pourquoi ba ben garçon modèle pour nazal olenge nga nazala moi différent la baninga msusu ndenge na nga ya vivre ndenge na nga ya vanda na batu
Nengenanga, en tout cas, comme moi, sincèrement, et où t'es pas un grand frère Emel Alias. Ouais. À l'époque, vraiment, tant aux habitudes, surtout dans la musique à maison mère, jour mo benalata, ils ont jour anniversaire nanga, je crois. Nalata ba Yoji, le roi de la forêt peut s'en complet ba Yoji mo bezara, izara ba bouton na ozara mabaya. Donc nalata ngo, ce qu'on est nalata ngo, na côté la zamba plat Emel Alias na podium. A Tchabna, Piroger garçon modèle. Garçon modèle. Et tika la paix, on a battu un sopé un garçon modèle. Donc on a tout n'a Norolias. Pour la nini, au vieux pesant comme on a petit nanga. Façon à monnaie la rayo, aux alara vraiment différent à bateau belé. Il y a un moni, on a bien un garçon modèle. Tant que tu es dans Norolias, tu kende parce que tu es dans la actualité. Na mission sur les gars à la maison mère. Banani oyo tika na bon souvenir na bango yo mo plus particulièrement o tika na que so fond tika na bon souvenir na bango. Ika mutu na tangi kombo. Emel Alias papa na Curtis. Moté ma bébé Senzongo. Na vie na Adjani AJJ. Wana penza bateau ba vieux ba encadrant na maison mère. Ngana péta le roi de la forêt. Mais à l'époque Nazara pena tout prêté na le roi. Mais Nazara tout prêt na ba Emelia na ba Adjani. Ba grand frère ba idanga. C'est ba kepoto bazongi puis Roger Zubilamba, puis Roger Zuba conseil. C'est ba kepoto bazongi puis Roger Sepeli. Voilà. Donc avant na pas le roi de la forêt na banda ozwe pas Adjani et pas ya Emel Alias. Ba tola mi balé. Donc ba vieux wana na robosa na bango te. Eza pena ba oyo ba leka na maison mais ba décevoir yo so fandi pena bo regeta ko lela même. Ça la passi. Il fallait pas bazala bon. Bien sûr bazali. Ils ont été chanteur na biso mon bazara chef d'orchestre à l'époque. Azara complexé Emelia. Tellement ça mon anga trop attaché Emelia Alias trop attaché. Je moi ipsanga ah Piroger obiga yo zala na Emelia. Ngabi menga zala mona wera nga zala mona wera donc mutu to za pona le roi de la forêt nga pe dans année bien. Oh maintenant biso tout doit ba na le roi de la forêt Piroger. Betela nga turlobi na palais a sero na vanda na bandala na Sinkine na kenda benda na palais boy amoni nenga mabata minenga ye mutu abengisenga chef d'orchestre na bino kala. Ouais. Faire rigolo mtadi chef d'orchestre na bino kala. En tout cas na biso nga na ya te pona tamba komba batuma. Tant babi que chef d'orchestre parce que surtout bito landela bien na maison mère mtadi chef d'orchestre ya kala c'était faire rigolo. Lelo oyo ils a papi kakol. Tant zo ba chef d'orchestre soit kala c'est-à-dire que c'est faire rigolo. Chef d'orchestre à Kalezara, ils sont habités. Il y a Christian Mabanga. Christian Mabanga, maintenant le Belaïté. Donc pour dire que chanteur on a benganga na ya palais boy, yem ta benganga mais amona ninga abatamanga. Mais sengera ke bisope banka peta wera. Buna bimele na nenga po sala okiminga po e sala soni. A servanga pondu na loso. Donc, voilà, ça va se souvenir à Kala. Donc, pour dire que ça, on va les passer quoi. Ben, donc, mais bango tout, tous arabes bien, bango tout. À l'époque, bah grand frère Nangaï, bah master peu bazalaki, donc on va les souvenir. C'est ça, c'est tant de choses qui des arts, puis aujourd'hui solo là parce que bah tu trouves bien ta solo les amis nakati. Na cosité combo ya faire rigola autant obi que ngam na lobby. État que chef na orchestre ya Kalatan on bandeko ba chanteur, tant obi que Christian Mabon aussi biso. Christian Mabon to obi que Azaki guitariste. Mais premier chef d'orchestre ouais, il bana une chanteur ça fait rigola. Na habité par rapport il y a disparition à présent monib. Tout tu comment on a fait rigola les gars na Caribou. A pessi mes condoléances sincèrement à son président Weranson. Alors qui a mes condoléances na président nanga Weranson. Et ça qui bino ndengeni. Oyo Kamoro ba mbatunaye ba lobaraza cofondateur tout. Mais yemoro sincèrement à lobby qui a pessi mes condoléances na président na Weranson. Yo de lobby présent, ya lobby na patron na biso Weranson. Mais à confondre les gars ba petit na yo ba loba yemo yo kisi bango soni. Parce que bino loba boye c'est que boye bino mino ta mutambo leader na bino bozana boye bino mino ta yete po ayokisi bino soni bino bolega bino boloba boleka na TV po bo flatter bo kansa po bo flatter faire il faut boloba mabe contre président Weranson mais yemo osko de lui-même conscience na à confondre bino yemo ga leki na télévision
à reconnaître le président naé patron naé Werason. Si ko bino ba marka ouz boloba suni bino ba saki ba nani boloba loba boloba suni ni po ye moko kolonzoto a lobby na présenter ma condoléance na patron na biso na président na biso Werason. Ça bino ni oben bona kata maison mère bo monique le nu na bino wana à reconnaître ça la bino mon plus particulièrement piro j'ai tant que message on ça la ni tant faire à reconnaître parce que eza blo mo acte moko rare au faire ça la yangote tant wa sali on voir on sali yango ça la bino ndengini même nzambe na likolo asepela nango po nzambe alobi mosumu ki moko soki abongoli motema ezalaka feti na lola o comprendre. Voilà, soki pas nzambe kutu mosumu ki soka bongo motema eza fete. Boni biso bata mokili soki mutu oyo alobaka azalaka reconnaissant mais moko wana obi a commis reconnaissant à reconnaître. En tout cas bravo. Malgré qui matanga. Aza mutu à cause appela ba empêchement na mais o asala kana lekila msuko ya matanga. Okoki pe ko matanga oyo ko sommet trouble. Mutu musoko ya na matanga soit disant ko oyele msuko consoler famille mais or ko yende ko détruire famille parce que ba mabala msu salama ki na bafikino ya au moins na mwana mowe musicien mo bazu ya tie na kara fine mabele ezaki mawa mingi mwana mowe musicien tie na kata mutu ka fine mabele ezaki mawa eza ba mutu ba réalité to monaki eza mawa ma musicien ngo pe impoli impolitesse si na mwana mowe pendant la lio za mwana mowe au continuer na voiture ndete au consoler ok ça bolingo c'est pas bien ya bien te eza ba acte mo lemsu muta mokili biso to limbiso menzambe na likolo limbisa ta toyoki message mo baluti koloba etamoi partout poto bazaki d'accord nango te sali bien te balobi na mise tout à maison mère babi arrivé à wata ndire bana maison mère basipela ina yango te na acte wana salamaki babi bana maison mère ndire basipela te batindeli biso ba lien partout balobaki yango isa comme bamonaki comme provocation na hebité pour na yo cheke ngondeni ouais atanga pe na sepela nango te parce que matanga bima mercredi to kuna jeudi aya qui peut mercredi abenga dadi mo la porte-parole ne tozali ne to tellement même si ka bengi pour atuna e position ndeni est-ce que présaza dadi mo la bien présazali est-ce que ça na yo na presse na bina pesa presse mbote presse ondima mamna lo beza ko selati ngamona temena dadi mo la bazo solo la dadi mo la tuninga ya est-ce que soki mutana ba pesa presse mbote presse oboya ngabi yo dadi mo lo pesa ki presse mbote est-ce que boyi ote ngabi comment presse za mututo aye ko consoler na matango wa oboya mututa dadi mo la ndé informé en tout cas ngana pesa ki presse mbote en tout cas presse a ndime mbote nga gentil donc presse azali do libako ezali nango te mtako chakalo yo pesa ranson mbote libako ezali nango te. Mercredi d'abord. Aïe mercredi, malheureusement, quand il y a encore ma presse déjà bimi. Presse accueillie. Aïe qui plus vite que tu peux avoir presse. Aïe écoute, on a presse à presse en botte, mais presse accueillie. Mercredi. Mais j'ai dit, en tout cas, les aïe qui actent se presse à batute. Au moins, mon temps, on a matanga, on a consolé batute. On a appelé moi attitude mon boya. On a appelé attitude mon boya. Presse à fait tité. Hein, mon frère? Et c'est siga aux abestes. Et ça fait c'est siga qui tang oya. O camoufler na ope. Oye na ope. Ok, on s'incliner. On salue batou na nenga voix normal. Mais tant que yozoya matang siga batou bazali, ba autorité mine na mboka bazali, ozo na loyenge. Est-ce qu'il y a l'équipe qui fait le mide na ngwema? Est-ce qu'il y a l'équipe na ba autorité bazali qui na ngwema? Gouverneur de la ville André Gimbuta, il y a les gens en Ouema. Ou bien vice-premier ministre en charge intérieur à Zala Kiwana. Il y a les gens en succès. Parce qu'on va diriger Bisso. Bon, pour ne pas citer Yemoko, le roi de la forêt, pour Yaza, Izine en succès. On ne peut pas en parler. Mais, on a assistant le matin à Mora Awa, maman Willy Moucheni. Je crois aux Zala Gipé. Au moment où tu dis qu'on fait l'homme d'Aïki, Kofi Olomide na la a peu mutu parmi ba icône la musique à Congo
momonaki attitude ayaki nango ayaki a camoufler ayaki humblement ayeko lelisa ndeko na ye sa dernier hommage. Voilà, c'est ce qu'on fait. Moutamaye la salle andebo. Quand tu viens, nesika matanga, oyande ko consoler baninga, donc oya na attitude moko ya respect. D'abord, tu dois s'habiller na tenue de ville. Vous comprenez? Pour respecter aussi l'âme ya muto akufi. C'est ngelo ya pe na tenue de ville, oye pe na respect moko. Mais auto mona ki jouana, bezaki bomwana. Ezaki vraiment bomwana. Yanga na pe ça concerne ba musiciens congolais kaka. Sozo luka succès ba luka succès na matanga te. Hein? Le roi de la forêt Werrason Igwe abeta ba stade de France, ba palais de sport, ba Wembley, abeta ba Zénith, abeta ba stade de Martyrs na tango wana utu beze ezalaka te. Internet ezalaka te. Donc abeta ngona musala, sel ba disque bien, a se pesi mokili yango abeti ba bo wana. Si réellement bo sel ba disque bien, bo beti ba nzemba bien. Stade de Martyrs ezalite. Mais tout qui n'est pas été sonné pas, il va lobby puis Roger, on dirait pas maïninga na rapambate, balobi on dirait tout total batin de la rapso balien na poto batin de so balien trop que non famille bana ya moni bazali d'accord tu na président Werrason. C'était pourquoi? Faux et archi faux. Bana monib, baza d'accord tu na patron ya papa na bango na sens nin. Ceux qui baza au bazar, c'est parce que papa il travaille chez Werrason. C'est parce que Werrason a fondé là papa le thème a passé l'opportunité belé et comme ça papa bango grand. Vous comprenez? Comment baza d'accord tu na patron il y a papa na bango, c'est faux et archi faux. Wana zalaki ba songi a bande on a bino mususu ba kronifwati. O to benga ba kronifwati o ba sala musala sans mayele azo salara pour la mususu azo base. Bango ne doit gagner ko intoxiquer banana ko luka un peu ko lobisa bango maramobe o ban ba éviter. D'abord je vais vous apprendre que bana moni baba mineur hein. Bana pauvre moni baba mineur. Baza bana mo bana maturité te et papa la ngayo bongo bato bakotsa ki bango so baba mineur autour o bazui ba moyi bakoti ba on rata ba jibano finalement mabele. Est-ce que baza so ba mineur so lobi bongo baba l'état za pona okanga bato yo yebite ba musicien mususu baza ngana bi bana moni bite ngana bi ke na ba matanga to mona ba spectacle na to mona na ke non moto muso akosi ko ya ko soutenir mutakufi OK ayende ko sa débauche ko zo bina mona mo woyi o tiena car o sala bêtise à bongo o comprendre non en tout cas to tika bana vena biso moni bikimiam bana na ba orpheline bana na papa na bango na bon moi papa bango sala ki ya trop amemi batu na pote belé mais là amema bana na te vieux monib de son vivant, l'opportunité à pas Werrason a même battu na pote belé une grande partie à battu. Il y a famille naie, relation naie belé na poto. Bon après ça qui banani, ba o bayaki. Parce que tout gagne pas tout son pas babi pe bana wengen dirait ba collègue na mino à Kalonji ba ina mo trotter. Ba ina bango trotter net zolo ba mapé ke ba yi trotter. Ba o bayaki bon après ça qui banani. L'altitude na bango. So zolo ba vraiment par là nazo regretter peut-être aux alagité. Brigade Sarbati, grand animateur à Mora na biso oh lelo c'est autant ba meilleur animateur après ba Jules Mombaf. Autant ba Bill Clinton ba Brigade Sarbati wana. Vous comprenez? Brigade aki wana humblement sérieux. Au moins ba betelege maboko. Talara brigade. Donc aïe tellement qui na titi da mawa mokile betele maboko ba yebise mwana mayele. On a vu la présence de Boalotin procureur et Boalotin grand chanteur de son génération. Le nom de la génération musicien Werrason na hôtel mane Boalotin na Moyemba ate et Boalotin yaki humblement tranquillement aye a salué Korkuna, a salué patron nae et il était là à l'aise. On a vu la présence ya Vengadios ndeko nanga mungala onga na benga mikolo Vengadios ndeko nanga mungala ndeko na animateur mungala so Vengadiadia Vengadios mikoni o mona Vengadios te. Donc, Ayaki, malgré moi sans part, bah toi qui peine avant mais Ayaki quand même. On t'a dit, Massana, Tade Ayaki, Fabriga Azaki na poto matinda qui, orchestre le mobile Ayaki, Tade de Montrikil Ayaki, depuis Kwangombo, Mona Mayele Ayaki. Donc, Bazaki est belé, bah parti à Santa, Bazaki est belé. Le phénomène l'a dit sobe malgré ça qui na mikili poto atindaki groupe na mobimba ba ki ba jouaki
pomba leader donc bato bayaki ebele bato na bayaki ebele kolelisa biso bazaki vraiment ebele. Donc c'est-à-dire que ce que tu comprends bien ezaka na mutu moko altitude na ye oyo sepesaki bino te na arrivé na ye. C'est ça. Ata nzambe na likolo sepele la honte. C'est-à-dire arrivé à héritier watanda bende sepesaki bangote o pe yango elobisimi elobami trop na poto. Merci beaucoup tous en appui Roger garçon modèle. Na yebi que dans ce net moment le tenant du titre le premier de l'école l'ennemi de la galère Riziboula Mobali Tember Riziboula monsieur le responsable papa na Penel Boula na Brassiton Boula Riziboula et wana to salara na ye na salara ngaka na ye ba misusu bakoya bakokende mais Riziboula to salara na ye longo n'est-ce pas? Hervé Ibouanga, nous continuons toujours dans Riziboula, le tenant du titre, le premier de l'école, ennemi de la galère, papa na Bransitol Boula Yayo Yangwana. Merci beaucoup, tous en appui Roger. Quel modèle? Beko et Panzani Awawa. Babengi biso, bazotuna biso, balobi. Tu peux savoir information. Tous en même information, on peut savoir Abina Luka, puis Roger Moro a payé sa information. Est-ce que oui, on a un problème parce que Rimer Moro Bimo Ranson a Kofi? D'ailleurs, premièrement, moi je suis pas là pour répondre à la Rimer. Vous avez bien dit ce malade ou bien comment? Le roi de la forêt se porte à merveille. Na début émission dans le bas qui dit na Pesambote na le roi de la forêt ambassadeur de la paix Igwe Rasson et Siga Zali. Donc pour dire que je ne serai jamais là pour répondre à Rimer. Rimer ils ont Rimer. Touba Pepe Kala Yemba depuis Kala Nzemba Lutumba. Diarrhée verbale. Ils ont battu la mouke l'orosa les athées. A bien fondé information. Werrason, c'est un grand monsieur en Afrique. Werrason est un ami à chef de l'État. Soyez baraté. Werrason, il est Azali Obalobara. Donc, Azam Moutou. Donc, diplomate, partout à l'Ekaka, Werrason Bambakaye n'a pas autorité. Dès que sur la base en Tanzanie. En Tanzanie, on a bien autorité à Tanzanie. Vous comprenez? Donc, ceux qui Werrason a eu malade. Werrason a bêté Talibaku, ba radio a miné na monde de Rolobango. Vous comprenez? Ba radio miné na ba télévision et a miné na monde de Roloba. Ndé bomona papa wemba tanga soki likambu dans monde de ninganaki. C'est pareil avec Werrason. Werrason ça zo likambu ezate ke o mutu mo balala iponga la mukine mutalo balikambango te. Ba prophète de malheur sans effet. Et sera bozali. Ah, ba prophète de malheur sans effet. Na papa na exaucé na gladi botika mobala masi de jument pata sala musala nzamba tinda na mokili au moins tendenga uti ko pesa ba réfugié bato bakimaki banda kuna ba pona ba guerre na Ituri Werrason a ke approcher bango apesi bango badon a réconforter bango bato bon na musique congolais ba mi balete so muta bon bolinga kolamuka na ba faux information na komone nzamba obeta bino fimbu moro mona te mususa créer fausse information wapi o mona gesu. Merci beaucoup Toya Manzoyi voilà Toya même tout qui n'est pas de son épaille tout lundi interview moko parce que biso émission sur internet tout ça toujours branché votre nabiso atinde la rabiso ba lien atinde la rabiso émission total tout monde émission mo boye ndeko à travers pembeni wata par Charlie par Lingomba o a parvenir qui koloba audace que azwaki courage honneur koloba que non wenge c'est skufa wenge se sila kumbu tikala ya pamba wenge ninge zaona eloko malunga ya sute etikala ka obe kombo ya pamba ya wenge binosko oboza bo travailler na kata wenge bozo bo juger bo moni en comment tant muto azo critiquer entreprise o ya bino et tant que patron na place à Outa yango wana mais à quel banda comme ko critiquer entreprise na misali bino nde Charlie wana zo tanga Charlie talano elongi na ye so tale longi no mona mama na cicatrice ça wana za ba voleur mère mais grand Django o comprendre azana mama na cicatrice na longi ba nyate machete awa mutabongo est-ce que ngana go to considérer maloba na to go loba na voilà artiste batuni na azan touré na bango muto évoluera so azan touré na bato mayele so azan touré na ba sage azan touré na bato ya bien o ko évoluer mais talaga tout autour na yo batuni bazali au monde que ba colonel au monde que ba chege ba voleur ba tout monde ba cicatrice ba tabonga oloba likamni ba to oyoka o ma muto tangi kombo tale longi na ekaka on dirait Django o comprendre on dirait Motoliongo et puis Motoliongo donc au talira boy au façade nega déjà
et là ça que comportement na ye o comprendre ay azanan ayebinin il est qui atanga na wapi aoloba makambu etant que qui peut-être nga sa musala obinobe osala mais ça linga sa musala biso sala ke ne ba formation ba ICE ezali ake kotanga ba ina ezali biso do sala nga en 20 biso to tanga ki si nous sommes là c'est parce que nous sommes les intellos o comprendre so linga sa musala biso ake ko apprendre ezataka ko lalo la muki o flatter alokomi koloba ba boba ba mambo yebite yango moni mamunga aboyaka yango moni ba kataka lichette na elongi pona ba comportement so tale talaka elongi na cicatrice a moyibi sera ba jango. Merci beaucoup. Hervé Boirana habité tout ce qui est bien dans le. C'est ça tout ça là moi mboka piroger garçon modèle yeyo tout ça na abotiko yoka le roi de la forêt Rimer Oebimi le roi de la forêt azana ye pepele ya kosakanate azana Tanzanie toujours azo continuer la production na ye aza pepele le roi de la forêt aza malade te ba o botindeli biso ba lie botu na biso soki le roi de la forêt azana problème toi beli toi kufi non le roi de la forêt aza très bien santé très kitoko pepele nenge pi Roger auti ko confirme le biso awa. Merci beaucoup tozana toujours tozo continuer na penser na Ornella Mba la femme la plus courageuse de la diaspora. Ornella Mba la femme la plus courageuse de la diaspora. Ornella Mba la légende na tikala kaka na yo mona mwasi na tikali na mikolo ezaka Ornella Mba la légende maïdi. Ornella Mba bato sate bango banani. Merci beaucoup Ornella Mba la femme la plus courageuse de la diaspora, très considérée, très courageuse, plus que Jeanne d'Arc de Paris. Merci beaucoup, tout ça, Roger. Mon amboka. Tout le balinion, tout le monde est solo. Banzoi, juste, ils ont tourné sur tout, il y a maison, mais Nzoi, ils animent juste. Nzoi, ils ont état d'esprit. Nzoi, ils ont état d'esprit. Donc, les fanatiques ont une maison mère disséminée partout dans le monde. Ils ont un état d'esprit, moi, boye. On surtout, à détourner l'information, oui, rason. On surtout a robebi saloku ma we rason akutana banzo ido akutana batu mo boyeke ndepe to so be banzo pe bana bangwa tiolo abo nde to so no mata bango banzo yi bato zo mo ba temil boso na biso ba we rasoni sa makila do bango ma ko bomma mutu pona we ra no moni bango ba vanda wana kolanda tene ba temi wa otala émission donc bako vandaka boyo kandeli bango bamoni yo marché avec yo ne mutu to mona olobaka mabe pona wera donc lukanzelo obimela donc banzo yeza bangwana donc baza état d'esprit. Mais ce que vous avez dit que beaucoup de choses place mais si la justice ou les justice ne ça la fundi justice l'été ça bino on dirait beaucoup place na place la justice bino beaucoup de régler la situation na bino na banzo ina bino et après mabete yo ebiteke na ba masina na ba masina ba tsango ezabna so mo bakangi colonel bakati plan ya biso mibali après ba retira na justice yo so mona justice est condamné bon ya mona lelo discipline kota na tsango yo moni muyibi azasu na tsango voilà ya on ba na maison même peu ba na posa ba sa discipline wana personnes malades comme partout. Nous appelle à Londres. Monsieur Yves Luyamboula 4 saisons depuis Londres. Monsieur Yves Luyamboula 4 saisons depuis Londres. Alors ça a dit, marché avec ta lien. Oh, ce que tant banzo ibakoya, beaucoup on a biso. On dit banzo cotisé partout dans le monde. Tant on maintenant le bec banzo, inzo est état d'esprit. Banzo baza partout dans le monde, même en Australie, même wapi sika wapi fanatique a werason azali, azanzoi. État d'esprit. Donc, si on moni mutu, azo détourné, azo bébé le coup ma wera son, nzo ya okutana yo. Batunyo soto yebi wana. Ata lelo. Ça même super nzo yebi ça ba. On rien tout n'est pas to zonge pas et do le ba moi vérité, marché fait ka buka lokutate. Marché fait ka lo ba ne vérité ba ta poto ba bi ngala ba tout trop bi. Et na ba tum so pe nzo ezo banga bango ti lelo. So ozana mutu, oya lo ba ma be pona wera son. Et que tambola libre na Kinshasa awa pesa comme on a eu o bena tambola libre a tellement en arrêt à côté du supermarché a kendara pe moi par moi vendara mais aloba mabe pour na werason et moi peut-être ne pas besoin pas mon compte ça démarre bino car mon compte c'est la baronne a démarrer pe bino azanani ça journaliste est-ce que na nini na ACP ba bi journaliste comme wana utangi moni bino ne bo bebi si ba comme ba journaliste ba Laura tendance ba Nicole Vango ba fâché jour mususu ba Marlène Kasanga ba Mariana Congo ba Virginie Manganga ba fâché
bango ba nyokwamaki na kokende bacour kokende université mpona batanga babima baoyo bazali Chantal Kanimbu bamami lela ba Hélène Kalema banyokwamaki mais omona bula moko bauti na ye le mosusu na paka juma bula moko banda otelema na Chetemba bula moko banda otelema na Imka kope ezosimba esu te ala ye asimbi micro caméraman amibengi mpe journaliste oyango moni Nicole Vango akofashe Nicole Van nous a depuis Paris, n'a pas si mbote pe. Astro Mobali, n'a pas si bon mbote. Toi qui n'es pas histoire obi qui va refasher mais Karim ko tonda. Fifi si wa refasher. Obi Fifi si wa. C'est pas la mon mention na kitoko. Langue vanda. Trop belle, o tshela mutema. Na tshela mutema te. Na nga célibataire mais na tshela mutema te. Trop belle, belle de belle. O tali longa mwana moi sondre Mirinda. Obi Mirinda. Donc talika longa mwana moi si Fifi si wa. Agno kwa mwana mwasi wana anglais tondi wana logo la usine anglais o sentiment que moi ça tanga Roger to kende pas moi no yozo sanga wana malgré na ebiete est-ce que vous allez na pe ozana sima podium ya maison mais ba répétition mususu avant bon ngana ebi ba petit na biso so basa kala na tango maison mais akala ba bana na ba JDT bazaba ba petit ba manzaka ba basa ba manzaka petit moi za nzoto mikebo abanda la ta bien te sur la mapeka bo. Bon, bah, petit, on a le loba, courage, bah, on peut loba, bon. En tout cas, mon nango comme un aboué. Bah, parvenu, bah, innocent, bah, on peut loba. Au taliga, bon. Talara, mon n'a pas des autres là, donc trop de yuma, donc tirara baloba, la banga po. C'est va biso, puis roger, tobito loba. Toko mara rasmo na bango, toko tarana moulongo na bango, na lycée Bosangani, biso peut être ma loba. Te biso ne te bi histoire to loba te. Toti la bango ba loba mais ça la mukolo au moins mutu tanga dayaka et là ali bosse pour la resarani voilà ba ça déjà odaye mentalement ba daya na bango déjà o comprendre mentalement ba si ba daya ben ba bien na bunda na bino entre autres ba bunda na bino aso défendre la quand héritier otana be yende soge osimbi nenge sala ke bosimbi wa so bino bo bimi ba sankara ba bimi ba on peut utiliser ndemo ko simbi wa te pas bimeli bino yo ma porte-parole là ya nani ya mwana no zoloba ah ngauna lekiye ce que yo leki ndé no zo betela masona ba information wengeze belé yo leki mutu yo leki mozo betela masolo na vraiment yebisanga marché avec obigi mu yebité mu yebité so yibeno leki mais comment betela nga ba kombo na président c'était to zo togi na kene batinda nga lien balobi ke no manza banzoi baza sima derrière Karim Konsko na tuni ba manzoi ezabino so tant batinda nga lien ba banzoi baza derrière Karim Konsko c'est-à-dire que maison mère eza prêt à attaquer au lien batinda nga yango oyebi nga pi Roger j'écoute cher pi Roger pour na tanga ta combat papier mouchoir il faut ba fouta nga pour na tanga combat papier mouchoir il faut ba fouta nga au moins bato na tangi na émission banda to bandi na tangi Emel alias na tangi Adjani baza bato yo bah en tout cas ba pesa pour na pi Roger avant que pi Roger zappe o azap le porte-parole à Wera on comprend donc pour la tanga combat mutunga pyrogène dans Zaraboye ils a problème hein. Si on yo se permettre gratuitement bongo otanga no ba kombo mo ka so yima kwanza so yinani so Karine kwanza so yini na ngozo tanga wana donc au lieu atalar na été donc mbala mo ngozo se permettre le mama ngala tout par rapport ba lien ba tindela biso naza na lien wala ba tindelinga balobi nini banzoi kala mingi te banzoi derrière mon compte yango toni to tuna siko na bana banzoi des états d'esprit ya bana maison mais au barana partout dans le monde ya Kinshasa à Paris partout so tant ngili oni mwana no zotanga kombo so ibanda za sincère atambola libre na Kinshasa a filmer penda take ye wana zotambola na nzela ngayo na zotambola ngaye yo boye oyo totala ye c'est qu'il y a un problème so ko tambola ye mo c'est qu'il y a un problème c'est pour te dire que yo lobi ke banzoi ba kokate yo tche banzo à l'épreuve ngaso na ebisio soki aza sincère aza bena ye mwana wa loba asala ta tout ya otambola bena a filma ta na nzela yo na zo tambola azo tambola ata moi 30 minutes mo ya otambola ne na nzela ala kisa soki e koma ta 2 minutes Roger mwana mboka garçon modèle en tout cas na moni boza vraiment ya sepelate maison mère eza ya sepelate za na kanda makasi na yebite to so kende avec bonga na yebite to so kende na tikala combien de minutes au salanga merci beaucoup na yebite Roger mwana mboka garçon modèle
Lelo oyo nakota la nyonso oyo ezoleka na maison mère. Ba o peut-être bazala ki ba proche ya Weranson o Weranson afungwela ba banzela. Lelo oyo basa ba pesi Weranson mu Congo. Basa lelo wa bien te pona Weranson. Est-ce que boza sur lelo oyo ba jeune o bazoya sika na maison mère ba ko sa chance wana o ba eni na bon bazwaki na loboko ya Weranson. En tout cas, mon frère, il ne faut pas mélanger les choses. Hein? Génération musicien parce que tout le monde qui la génération avant qui très bien car ma position normal vivra bien mais après séparation après Kokende j'ai compris. En tout cas la génération où les cas baza bien dans le roi de la forêt basé belé c'est vrai que Kamoro isolé zanga te ingra bazanga te mais majorité baza bien dans le roi de la forêt côtoyer prise na bango basolorana ye so ba na problème basolorana ye de tous les temps ti lelo batambola na statut ba misa Weranson tant bakanga bango na ba frontière tant bakanga bango na ba problème na bango bazwaka ba ke to ba misa Weranson ti lelo même na ba oh bobi ke ba bengra wana oyo yebi ke ba lobarana bisika bakenda ba ke to ba musicien ya Weranson donc faux débat. Est-ce que lelo o baza o ba chance wana o ba bazwaki maison mère lelo ba misa ba chance wana o bango ba ne wana bazwaki bazwa te pona nini bazo voyager kande ba wana ba no voyager bazo tambola nzela na makambo za neti makambo za la mais il est vrai que lelo oyo période de traverser ça difficile partout même na poto même partout to traverser période mo ça très difficile on comprend mambo za ki na tangwana za lelo te avec aussi bandeko na so ba combattant ndenge ba ya phénomène combattant ndenge ya bandeko biso le to ko mona na biso on bango bazora chance musique ezara libre partout avantage mboka pe zara bien monde zara pe bien avantage zara partout mais lelo atapé ko tango combattant pas ça été mais moi période pe zama difficile na poto bandeko poto vraiment to comprendre bino en tout cas bandeko poto ngana comprendre na bino période de ça mois difficile ça se comprend donc ils appellent temps fin du monde et là biso peut to bossa na wana ki za temps fin du monde nzamba lobaki na fin du monde en tout cas mambo bon wana mambo changer difficulté kota ba pasi ba guerre ba nini donc et là biso peut to bossa na yango wana donc temps wana na temps lelo kokaniti. Merci beaucoup tant Natalelo et Kokanité na habité puis Roger album yango yo bozana biso place nini avant na comment na problème ya eloko bozo préparer na lingi puis Roger tout ça moi j'ai mo boy et ça non ya moi mais na ndenge mo bien na lingi puis Roger banda maison mère banda yo zana maison mère tangelanga 3 animateurs ou ba marka yo puis Roger ou ba marka yo puis Roger 3 au Tangelingana 3 chanteurs au marca yo Roger na pesuka exercice wana 3 animateurs ya iboso tamina ya liboso intel ya mibale intel troisième tel na ba chanteur oyo banda maison mère izala maison mère tilelo voilà tena longo na lelo na longo ba masamso lelo parce que lelo Goldberg lelo masamso Jamaïque lelo Diego ba sa bulo na bango kitoko ba binsa mokili. Mais na bandeko baleka lokuta mabe kalongi Bill Clinton na salam excellent numéro 1 en tout cas après roi David ayaki atanga 4 c'est Léo après na brigade Sarbati donc Bill Clinton c'est Léo brigade roi David na brigade 4 on na ba chanteur ba marquant ngai penda que ça na vandi bonabi oazo yemba penza Mabiala Mfumo Bandinga Serge Mabiala Emel alias de Mingongo la voix qui cloche d'Afrique centrale Adjani Sesele Adjani AJJ 3 c'est fini donc tu penses que bonus na animateur tu penses bonus na chanteur moi quoi t'es Rosa ingraté frère Richard de Poule. Merci beaucoup voilà moi na père bien formé par Weranson ba tic tac a Oyemba mon tapé c'est Weranson. Merci beaucoup wana eza selon Puis Roger nenge apesi makamnaye bon na peut-être tout tangi Jamaïque na ko ki boza na studio Roger c'est comme na niveau nini ouais en tout cas tout ça na studio bonus mais ça na ngopena eza album Théo single Thézar qui le roi de la forêt zo bimisa coffret
il y a l'intégralité de clip union surtout à album 7 jours de la semaine. Mais ndega to sala na tango kata fumba to bimisaka na tango ya ingeta to bimisaka kata fumba ndenge pe lelo we rason azo bimisa susu bonus wana nde boyoka biloko Jamaïque na ndeko na ye Goldberg bazanango et boyoka pe bankunga. C'est la nouvelle génération, ndenge ba s'exprimer quoi. Na ebi ke za monde zela note mutuna o eza yote mais tant que ça na monde artiste voilà monde la musique tant que ebi pe que no mutuna na tuna leke pa na bino peut-être rose na makanisipe belé à répondre merci moi na libanda ya prison. Ça te fait comment? Et vous méritez non maki ça tout aki mutu ba kangé na prison mais vous mettez 3 mois kaka. Merci moi na libanda ya prison. Famille à mettre mbata ba sepelité ba d'accord té bon na habité autofond comment? Et tant qu'il épée na toutes nos questions pour aller caper na wenge. Bon, en tout cas, ça problème à justice. Hein. Je ne peux pas voir le commentaire. Et ça, ma justice, en tout cas, ngai Piroger. Souhait nanga boyo kanezala entre famille na imo Bercy baza en attente bayo kana. Mais sur bimi wana ça problème à justice. En tout cas, ngai en commentaire. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'habitez pas Roger, bah tout bana besoin na yo, bah tout bana besoin bah sola na yo, bah tout bah ça la pour nous bien pour nabiso n'habitez numéro contact bah yo comment bah contacter nous. En tout cas pour contacter puis Roger, moi na mboka au betara plus 243 9 98 12 30 62 donc 09 98 12 30 62 il y a un représentant là WhatsApp donc ou bien 084 232 65 05 084 non ils ont moi posé 084 232 65 05 trois les abanzela Singapour nous a piroge bye bye en tout cas ma bango fele mikolo ezate mbote na batutu ba otala biso. Merci beaucoup, c'est bien dit. C'est bien dit, bon. Le tenant du titre, le premier de l'école, l'ennemi de la galère. Il y a toujours papa na Princeton, boula na peigné le boula. Il y a pourquoi pas penser à tel œuf, bon anniversaire na uti oleka. Malgré tel œuf, to santa quitté, ngala zala quitté quoi. Tel œuf, il y a ngwana quoi na pêché mbote. Place aux alliés, l'homme le plus puissant de la planète Terre. Sa poche a trop de billets de valeur plus que la banque centrale de l'RDC. Sa fortune est comparable à la banque de Suisse. Eza Bongo Tamkar le fils. Pour finir, Nasuki na Ornelamba, la légende, la femme la plus courageuse de la diaspora. Ornelamba très considérée plus que Jeanne d'Arc. Ciao, bye, Hervé Ibouanga. Merci, ciao, bye.